monde, abonnez-vous massivement sur 12 disciples de Jésus officiels. Lisons à Koufi le 1er avril, jour et à poisson d'avril. Spirituellement déjà, ils ont l'accès à Bandao Kosanzambi. C'est Bandao Yawana Asambelaka. Abandao Kosanzambi. Azaki na ekosala vie na ye nazolinga laksalika mosusu déjà na signe ndenga kufi le 1er avril eza signe déjà que non nzambe monte liwana ya solo lokuta ndenga bande kokosa nzambe ndenge pe liwana ezaki ya solo. Bonjour peuple de Dieu, bonjour, bienvenue sur notre chaîne 12 disciples de Jésus-Christ TV. Aidez-nous à aimer les vidéos s'il vous plaît, aimez, likez, commentez, partagez. S'il vous plaît, aidez-nous à partager cette vidéo massivement. Si vous n'êtes pas encore abonné sur notre chaîne, c'est toute la première fois que vous nous regardez, n'hésitez pas à abonner et faites abonner l'autre. Aidez-nous surtout à liker. Dès que vous aimez les vidéos, cela ça nous pousse encore à commencer, à continuer à travailler. Si vous ne likez pas des vidéos, YouTube ne nous valide pas, s'il vous plaît. De liker, c'est gratuit. Partager, c'est gratuit. Aimer, c'est gratuit. Commenter, c'est gratuit. Vous aimez toujours des choses banales, les choses qui édifient pas les gens. C'est ça que vous voulez bien de regarder. Ce qu'on parle pour aider, vous ne voulez pas. Aidez-nous, s'il vous plaît, à partager cette vidéo massivement. Et aimez cette vidéo, à commenter, à partager s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse. Soyez les bienvenus sur notre chaîne 12 disciples de Jésus Christ TV. Avant tout de regarder au début jusqu'à la fin, aidez-nous à aimer les vidéos. J'ai remarqué qu'il y a quelqu'un qui aime les vidéos, qui voit qu'il y en a beaucoup de j'aime. Après quelques temps, il commence à lever le j'aime. Pourquoi? Ça fait quoi? Mais si tu ne veux pas aimer, ça ne sert à rien d'aimer la vidéo. Laisse ça comme ça. Et aidez-nous à partager cette vidéo, s'il vous plaît. Notre frère, il nous a quittés. Au début, je vous avais mis les vidéos de Maman Niké. La manière qu'elle est en train de parler, vous avez écouté, vous avez attendu. Elle a donné son point. Après si, pignon naye. Boyoki oye lobi. Nazotiela bino sur cette vidéo ya keke frère et sœur la manière que balobi. Alors Nzambe aleka na kopambola moko na moko toyeba mutu na mutu azana ngonga na ye ne bandeli pe na suka s'il vous plaît. Toza bapaya na sena mokili oyo te bakobanga kotamba na Nzambe. Nzambe apambola bino. Tondo Père, nous te disons merci pour ton amour, pour ta beauté. Na tiki video oyo na maboko na yo Nzambe. Mutu nyonso akolanda biso oyo akoyoka biso kimia eza na motema na ye. Na bebisi nyonso oyo ezali ya yo te par le notre puissant Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Je vous laisse à regarder. Avant vous étiez là, victoire, t'arrives rien de faire. Comme vous avez aimé la vidéo. Je ne sais pas comment vous êtes. Natiki bino bolanda, Zambe apambola moko na moko, oya ko partager, oya ko liker, oya ko aimer, oya ko commenter. Let's go. Lisons à Koufi le 1er avril, jour et à poisson d'avril. Spirituellement déjà, ils ont l'accès à Bandao Kosanzambi. C'est Bandao Yawana Asambelaka. Abandao Kosanzambi. Azaki na ekosala vie na ye nazolinga laksalika mosusu déjà na signe ndenga kufi le 1er avril eza signe déjà que non nzambe monte liwana ya solo lokuta ndenga bande kokosa nzambe ndenge pe liwana ezaki ya solo. Nazane sengo makasi oza liwa Louison mais nane sengo makasi pona famille ya Louison et sengo nazana ngo pourquoi pour baza famille moko o ba sepeli singa awa na TikTok. Donc ba protéger corps ya ndeko na bango tina suka. Ba protéger nzoto ya mowei tina suka. Ete ya bino batu bodalaka bolingaka kozoba corps ya bandeko na bino bo exposer yango.
donc ozozwa corps à mowei o exposé yango po ozwa ba vie famille ya Louison ete ya bino ngana ndo ndima te ke Louison akufi lobi na butu na confirma ki na moni cercueil na moni mama ba Louison na moni mwasi ya Louison et par là non bi oui eza sérieux Louison akufi mais malgré tout Louison akufi internet et sambwisa Louison awa bande kone batali wana te bazuika ke bembe wana oh biso peut-être au monde kezana ngona valeur te mais pas na bango ezana valeur ba protéger yango biso atozo loba ce que c'est solo ndenge ni mtakufi ata video ezate ata photo ezate bango bakangi matoi na bango balobi trop protéger nanu ya biso ndeko yo mutozalaka ndeko nazo kata motema na hôpital o filmer o publier yaya yo pe mukolo kufa ba ko publier o mutakala ebembe no pe ko sambwa plus que oyo o sambwisa po mawesila na mitema batu bakoma ko sambwisa même bibembe muta ozwa mama na ye moko akufi azokata motema ye azo filmer na ye po mokile yo kele mawa ba vie mata na ba jem mawesila na mitema batu. En tout cas, famille à Louison, félicitations et mes condoléances à vous. N'apprendre de l'eau moko très important par Nabino. Nga. Malgré tout na sala angote kozwa ebembe n'exposé pour et pesa nga de akanda jaka batu bazwa bibembe bazo exposé bango. Ebembe comme da eloko mususu. To comme il y a des choses différentes. Donc, faut bang bembe wana, faut respecter ye. Ceux qui battent sur place, mon bembe bola la une semaine au lingate. Mais comment à niveau ozo sakane bembe. Bazo encore 2 jours. Ataka butu moko nuit moko bakangi porte. Babile la kuna ne bembe yo kokamu. Suko sala bino ndeni. Ozwi nzota mowe ochango awa batu ba monango ozwi muto akata motema o exposé awa batu ba monango muto abomaka na mbeli akufa na mbeli batapoto surtout batapoto Kishasa kutu bazana ba jalousie bino wana ngote ba mal placé wana su mal placé bolobani bino wana jalousie mo mabe batapoto to ebite poto ngona kala to ando banga ngo melelo poto comme lo mobo bata poto olenga bata Afrique o mona mutu mo en Afrique ma o dégager ko le kamtana mikili donc rage wana ngo bobi misela biso awa bino bata bokoti Louison mabele bata poto ti bo sala ba sambla ko le la biso awa to yebi bino kitoko pesa nga hotel ceux qui étaient nazo publier yo ba publier kasi bo publier akufi déjà pour publier. J'espère que si kaboza pongi ezate ata bo sali ba sambla ko seka ko lela oyo comprendre que na cause ya liwa mutuana et puis mutongo liwa na ye eningisi donc sangone beti lokola kaki étoile na ye peli lisusu yo muto bando sale menace esiko zali kimi eza surtout batapoto na ebite tribunal nini o bino bozana ngo wana na kati ba telefone na bino o bokomo ozangisa batu kimia bokomi kokomisa batu tina ba niveau ba mela ba poison tina niveau ba kata mitema donc akoki shoki ta katanya kei nzamba omona bino bwana bana bobota bwana bandeko shoki obopesi na libota Louison j'espère que ba obosana kango te et na nzimite ba osata na temps ya côté internet batala babuzoba na bino bosalaka yo muto
olekisi mwana mobali na nzela oyo ya leki lelo nzamba na contrôle na yo to bosana te biso nyonso toza bato na mabe mutu na mutu aza na mabe na ye yo juge moninga na oyo yaza nango pourquoi tango otya mosapi boye oyo ezonga asima pwani mpona olakisaki yo mpo ozaka lokwa moto ozolakisa mosapi. S'il vous plaît batapoto makambo ozosala eza kindoki po bozoboma deja bobebisi bacarrière ya bato ebele kana baanalyse na bino wana bosala wana bokimisa bato ebele na TikTok bopanza mabala bato ebele bozobebisa bavi ya bato ebele na baanalyse na bino wana bozochoke mitema bato ebele. Et après tant mutu wana mabe ekomele boza bata liboso yayo fongola internet botondisi mokili na ba 2 millions na bino bosala wana ba 4 millions wana bobanda kolela Luison yeyo oyo eza sali oyo esika baleleli ye moninga yeyo paster atelemi azoteya bazosengele bolimbisi chance na suka ya filme awawa apesaki vi na ye na nzambe ata ndosala mabe me mokili emonaki ke apesi vi na ye na nzambe nzambe ayebi ke azosambela ebongo yo oyebi na okutu nzambe te nzela eglise kutu oyebi na ote ata nde batsaka mabolongo na so oyebi na ote oyebi na kaka kofongola live koloba makamba batu kofinga koya kosala tribunal awa yango bomoni boboti bapede boboti bandoki bozobota bizengi batapoto bana bino bazotanga soi na sima bakamera bino moko bandako na bino eza makambo tale bele donc soto zibo makambo bino wana ngo eza lokwa mutaolo ngwa poto tiki chasa makolo akomaka mukoni nzela peza te donc impossible déjà impossible yango bino bozwa ba impossibilité na bino na bolatsa ngo baninga Luison akufi. Félicitations na famille Luison ndenge bo pimeli bandoki oyo image ya ebembe na bino bomoni yango te bozo sala ba analyse sa komona ebembe bosumbiriri bata analyse ya poto ba pimeli bino penze ebemba ndeko na bango corps image ba pimeli bino image ya ndeko na bango bakangi seka epion seke baboye kofongola ta kitala nande bafongola na botalaka ezate bokotala te bolinga ete donc si liwana epe bokolinga ete o boyosana eza bamascara batapoto bandokio bokenda koluka mbongo nzoka nde botokaki ndoko bozala na Afrique bombe yango ntina poto o baluba balobaki koma kotataka jarabino nyonso zotataka jabino boya kolela lokuta banchor. Félicitations à la famille Luison Elanga et mes condoléances à vous, courage à toute la famille. Nzamba mona bino art bo sali teinga bo protéger corps ende kona bino tina suka bat internet bazuita ta liboko apa baba Merville Bondonga na kotanga kombunu bisika ba wei bazali Merville otungisi mitema batu na TikTok likola eloko oyo batango kwa to basaka na ye komisika ya olelisa bato yaya wana kinya te fina omobimba mama ba jemima na lamusio samsa na nzoka mwano mama ba perdi koko na lamusio samsa na nzoka mwano yansa kota na nzoka mwano tina ba ne génération à génération papa oyo asambusi pasteur Patrick bato nyonso bokufa na sida bato nyonso bokufa na cancer osamsala na nzoka mwano merveille ozala bolamu te moyi eza na yo butu eza na yo yaya ata na sina mabele mokili omona oyaya kimi eza te biso bai
Salut la famille, j'espère que vous allez bien. D'abord, vidéo Oyo, eza pour na Lelo Louison Bakundi na Bordeaux. Na bandana nous copie sa mes condoléances dans la famille à Louison. Nani sikoyo na bande kona biso ya réseaux sociaux. Bande konanga banda Louison akufa. Ba sœur na ba frère na biso oyo basala ka barando. Est-ce que bomoni nani na kati na bango attirer les sons? Mutu azate. Pendant que Louison, il paraît de toyoki ke akufi basala ke ba chantage ebele. Bao bazaki na mitakala na ye. Est-ce que tomoni changement na bande kola biso oyo ba finga naka oyo même ba famille baza ko fingama? Est-ce que ba tirer les sons na liwa wana te? Pourquoi bato mingi bande kola nga bo fungula miso? Et puis bosala très attention na TikTok eza na vent moko ya makasi. Boyebi bande ko ebele bino bozo mona bazo swana wa bazo tutanisa mitu miso. Ce sont des sorciers, des sirènes des eaux. Bakosaka koswana na moi mais na butu baza même personne. Jamais muto aza ndoki a trahir une sirène des eaux. Non. Ma maman, surtout bino ba maman, et belé boyo ke la rabango mawa. Soki bazo sala na barando. Eh yazo finga moninga pourquoi? Tala. Louison, erreur o esalamaki pas Louison. Kokene na cimetière. Mais ezalaki Louison te. Ezalaki envoûtement. Et même Louison na cimetière wana kotia photo ya ndeko na biso wana. Parce que likambo ezalaki ya yete. Yeba nani oyo na réseaux sociaux zo mona ye ozo ya koloba ke ma chérie na sepelaka na yo na ndengo salaka musala na yo. Zala d'abord na discernement des esprits. Et puis soko za mutu oyo otalamaka surtout na réseaux sociaux wa éviter kosangala na n'importe qui. Luko yeba état d'âme mutu wana. Muto yo to bato Louison ayaki ko défendre bazalaki même esprit te na Louison. Na niveau ya spiritualité bazalaki même esprit te. Voilà pourquoi ils ont erreur grave. Parce que cimetière surtout place wana bakunzi mutu ayebite mutu wana kufaka na nini? Est-ce qu'azalaka pe magicien? Est-ce qu'azalaka chrétien? Est-ce qu'azalaka réclamer na esprit de mort? De quoi yeba kite? Et de quoi kenda ki parce que mon peuple oya ba congolais. Bande ko na biso ba congolais oyo bino bozo mona bango ba swana ka pamba pamba. Mais ce sont des gens oyo basi ba kota ba maison. Bana baso bino bozo mona même na bana mibali misusu. Baza na posa batalama. Batu ba yeba bango. Ba misusu même ba kota ba maison. Mais ceux qui ozali même esprit na bango te ba ko sacrifier yo. Okoleka. Surtout place wana bandeko faut poser très attention. Parce que ce qui n'est pas normal, bon mona ka bango bazo swana. Niveau oyo bango ba komaka, voire même ba mboka oyo ba fandaka. Kindoke salami même na ba niveau ya ba poste ya police. Que ozo mona ba pays wana baza ko réagir te na ba kaya bandeko na biso wana. Ndoki akoko trahir ndoki te. Magicien akoko trahir magicien te. Baza na mission ya ko détruire. Et bon yo oyo ozali chrétien, ozata oza na sentiment, ça la très attention. Ba parti na bango ego senga pe ba bando pesa ba makila. N'importe quel makila a na ba réseaux sociaux. Bon ça la très attention. Ba ko swana oyo ya bango et si la kate. Le même personne oyo ba sa ko swana lobi le susu ba ke na réconciliation.
mais ba parents na bango ba mataki na ba miniature ba ndeko na bango ba fingami. Vous trouvez ça normal? C'est pas normal. Et ça arrangement spirituel. Il y a bateau baza na misala mabe. Voilà pourquoi c'est 100% ezali na moi muke mitakala o kezo bima ya bateau, mais le reste eza mitakala boko bien envoûté et puis bien programmé. Parce que mutu aza chrétien o ayebi nzambe. Est-ce que ebani na ndeni ni azo sala rapport na mobali na ye, moi sito mobile ba sala ba vidéo. Alors nzamba lobi en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Et dans mon limo eza kati na bango, o ezo tuta ba sala vidéo wana parce que ba publier yango pour lobi batu musu bazala envoûté, c'est ça. Alors ba réseaux sociaux awa ba ndeko fo bo sala très attention. Nga à chaque fois na te ya ka babiloko bo sala tala omoni mutu omoni surtout ba congolais. Problème est bon ma bino eza sentiment. Luison yewana. Bon amisu wa yo critiquer ote famille pe ba abandonner ki non. Famille à Luison à cause ya TikTok ba yeko fungula Luison porte pour la famille ba boya ye. Eza erreur grave. Oyo Luison salaki ya ko kota na ba problème moko boya ya ba TikTok alors que na spiritualité bato ba bande ko sona baza même morale même esprit. Est-ce que vous avez normal? Ba fingani lobi ba lobani. C'est pas normal. Za pour ba mbrier bino, pour ba l'examiner ba air ya ba prière na bino, pour ba l'examiner ba air susu ya rokendo kotala makambo bien. Même le diable ayaka pona ko détruire, pona ko voler. Jamais molimo mabe ego ropeso makambo ya malamu non. Rando na bango meto eloko o ezape normalité bazo travailler même ba plainte na bango o ya reporter o plainte mais mutongo batongo peka bazaka bakanga bango te parce que baza déterminé ba kisi na bango bazo ya ba visibilité baza déterminé pour na ko détruire tala ba détruire moko na bango ba memi eti na sa mabele. Est-ce que vrai chrétien et bien yo kaka bango wa ba moni nzambe azalo ko camarade na bango wa moni liwa ya Luiso et bandeko moi je sens que ils a battu musu ba okufa. Moi je sens ça na ebite mais bana basi wana bana mibali mususu kanda nzambe zo kita ba détruire les réseaux sociaux à cause ba teka ba misusu mitakala ya bato ba portable na bango eza saturé na makambo ba vie privée ya bato. Justice ya nzambe zoya, justice de Dieu zoya et osala ba tête oli ke bana basi wato ba kufa eza na bana mibali mususu bomona pe ke réseaux sociaux efanda kimia ezate parce baza na mission ya ko détruire ya ko envoûter. Mitakala na bango et bimaka avec objectif. Eza po ba détruire ba vie bato. Na lobi na bino ba koki ko bimisa mutu ba oya nzambe ba ko sala eloko wana par ignorance to ba sambusi ne ba sambusa ki illusion mais le reste baza bien te. Ba yaki ko luka visibilité mais chaque eloko nyonso esengaka niveau mususu ya ko sacrifier. Paix à son âme. Courage na moi si ya Luison. Courage na maman ya Luison na bandeko na ye. Moi je préfère ceux qui boza na ba preuve au mema ngo na police. Boluka penza ba avocat. Parce que tokolo ba ke paix à son âme mais justice na ne salamité. Il faut ba kanga bato basala ki Luison chantage. Faut ba kota lui, ba kota prison. Même ngao nazotia na ba prière nzamba sala quelque chose. Trop c'est trop. Bana basio baza normal te na bala mibalo. Bazo ya kote kabiloko na bango ko luka ba via bato za la détruit et puis bazo lia ba mbongo moko o ezali mabe parce que ce sont des démons, des sirènes des eaux. Bozo bunda na c'est comme si famille à Luison boza pe mabe makasi.
parce que nazwi ba rapport ebele ya ba tiktoker o bakende lobi matanga. Prince de la vérité bolinge bobeta ye. Na matanga mutu nyonso azalaka na accès. Yo kota yo lela mutu ayebaki na internet ou connaissance ya quartier. Même tonton belge et filmé na yo na kata mort. C'est comme si on est ko benda na maboko ko filmer bien té, ko filmer bien té. Oh image ni no banda o laksabatu. C'est comme si famille ngweza bien té. Ah boko c'est là qui no bata TikTok, ba vidéo bo banda ko sala nde bomiye. Vous avez attendu, vous avez écouté des gens qui ont parlé. Baza oloba makambo eza ya solo to eza ya lokuta. Parce que na moment oyo mutu nyonso azoluka na ye ba visibilité na bino ba j'aime ba nini alia mbongo na sima akamba moninga. Nzambe aleka na kopambola moko na moko. On se verra à bientôt. Aidez-nous à partager massivement. Que Dieu vous bénisse. Partout dans le monde, abonnez-vous massivement sur 12 disciples de Jésus officiels. Prédication pour la matière où ils ont édifié peuple de Dieu. Abonnez-vous massivement. Musique chrétienne.